Yvette Kalombo bolingo na ye epai ya Mai Kalambai efuti efutaka nango deja na privé en privé efutaka mais turo efuti en public azoya poto Pasteur Mai Kalambai azomema Yvette Kalombo. Mais pasteur, tu sais que je t'aime. Mais quand tout le monde à la Chine, à nous, on ça. Mais pasteur, yo mo yute ki na nga ko. Yvette, t'es solo? Pasteur Yvette, réponds. Mamouto ben. Dieu te bénisse. Yvette Kalombo yate. Yvette là, oui, à tout moment, oui, Yvette déjà mon photo déjà. Ah ouais, quand il parle de elle, ou pas indienne, donc bon, Yvette. Yo babi yo ya plus yo ya na mukanda. Est-ce que yo mo yebite ko so aya na mukanda. No ma e matière. Parce que ka bien li tirer. Mbote ba papa, ba maman, bandeko. Mbote barando na barando net. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mais pasteur, tu sais que je t'aime. Mais quand tout le monde à la Chine, à nous, on ça. Mais pasteur, yo mo yute ki na nga ko. Yvette, t'es solo? Pasteur Yvette, réponds. Mamouto ben. Dieu te bénisse. Yvette Kalombo yate. Yvette là, oui, à tout moment, oui, Yvette déjà mon photo déjà. Ah ouais, quand il parle de elle, ou pas indienne, donc bon, Yvette. Yo babi yo ya plus yo ya na mukanda. Est-ce que yo mo yebite ko so aya na mukanda. No ma e matière. Parce que ka bien li tirer. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo #1. Mais pasteur, tu sais que je t'aime. Mais quand tout le monde à la Chine, à nous, on ça. Mais pasteur, yo mo yute ki na nga ko. Yvette, t'es solo? Pasteur Yvette, réponds. Mamouto ben. Dieu te bénisse. Yvette Kalombo yate. Yvette là, oui, à tout moment, oui, Yvette déjà mon photo déjà. Ah ouais, quand il parle de elle, ou pas indienne, donc bon, Yvette. Yo babi yo ya plus yo ya na mukanda. Est-ce que yo mo yebite ko so aya na mukanda. No ma e matière. Parce que ka bien li tirer. Bandeko komema Yvette Kalombo na poto est obligatoire te. Kasi so bamemi ye kaka te po azali leki ya Mai Kalambai. Bamemi ye biso moko so totali bien na bato ebele bazomema na poto na bato ebele baya siko mpe na poto moto asala makambo ebele na nsima artiste wana mpe ya minene
lokola Yvette Kalombo d'après nga nazomona te. Yvette Kalombo ye penza na makambo asala na nsima ya Mike Kalambai abimisa toute énergie na ye pe afingama ti lelo afingamaka batraite de tout. Or que bato mosusu ntango azofinga bato bazofinga ye moke bazofinga nde artiste oyo ye azodefendre mingi. Epai ya Yvette Kalombo ezo contraire. Bafingaka nde Yvette Kalombo mingi. Bakreelaka ye ba histoire. Basalaka makambo eko décourager ye. Babimisaka ye oyo nyonso balingi babimisa ye. Yango Yvette Kalombo tango baza komema ye na Pasteur Mike Kalambai alobi te tika na mema ye ekosala ye bien amona poto akoma na poto akutana na ba oya ye ata ba o bakritikaka ye akutana kaka na bango eza concert gospel bamisusu mpe batakaka babanda kotake Yvette parce que babanda kolanda bachaîne mosusu bakomona makambo bachaîne wana bazoloba eya ya solo bango mpe bavivra bamakambo wana makambo Yvette Kalombo azoloba eza ya lokuta bango mpe bakosela bango makambo bongo me nzoka nde makambo oyo ya bango eza ya bango. Makambo Yvette Kalombo akoloba eza pe oyo ezali réalité. Me lokola bamisusu bavivre deja bamakambo ebele na mibali bamisusu na basala nzambe bamisu bayoka donc bayina kaka Yvette Kalombo bongo kasi lelo pe misusu wana bakomprendre bango moko bamoni na likambo ya Peniel batali ndenge makambo ezokende po makambo balobaka totikela yango kaka tant kaka depesa bareponse kasi bamisusu baza toujours wana bayina Yvette Kalombo bayina Pasteur Mike Kalambai bango kaka bakangami wana bakomo créer o balingi créer bakomi kosala neti Peniel abotamaki na famille ya bakalombo bango babebisa Peniel so Peniel akosala makambo lelo pona bango bango mbaki bapara na ye
bango peka mbabali ye. Donc ezakaka bango. Alors Yvette Kalombo azwa ya poto. Tokomona ye awa na poto. Bakokutana na Karine Mokonzi na Baron. Kote kuna pe tokoyeba, tokotala. Soki rando o bazala nango babongisa réellement. Pon internet tomonaka babongisa penza. Tomonaka basekaka. Tomonaka batambulaka. Batambulaka te. Wana ke na bibi kapinga. Na bibi kapinga baya na rando te. Me batambulaka. Tomonaka basekakawa. Bapiaka ba témoignage. Basolo la kondire di kambo ya lakite. Pe biso tondi marangwa. Po eza mbala di boso te. Basali makamba boy. Kaka oyo nde salami na internet. Basala yango plus de 20 fois. Babongisaka na bango pe kaka. Donc tango biso tozala mona bango baza bien. Basi basala ba guerre ndenge na ndenge. Tokanisa teke bazalaki bien. Babebani sikote. Mais bon. Tokolingaka toyeba. Ezaka bon. La curiosité, non? Hein? Tokolinga totala. Est-ce que ya turoyo modèle rando ezalaki international. Tango ba okuta na poto ekozala modèle nini? Surtout soki Yvette Kalombo atikali na poto. Soki azongi na ye, bakozala na bango kaka nde balaki na internet. Bakoyambana, bakoseka, bakolia ba crème, bakokangisa photo na Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Atonium. Donc, bawane otokomona na biso. Soki Yvette Kalombo akozonga. Soki seko akozonga te. Wana ekomilika mosusu. Parce que awana poto boyebi yango bien. Ata batu boali famille moko. Tango bokomi na poto. En tout cas, distance bokomaka. Batu fo bakamora. Boka bandeko solo vraiment ko. Na bandeko kanza lukuta. Bandeko penze. Bandeko ko. Bamisusu kutu. Bamisusu libota moko. Mais bondimite. Otali penza ki ovanda ki bisika moko. Bazo tonga mutu moko yebi mutu ango te soki nani. Tango bosilisi na mutu yo alaki kuna okenda kotika na milie wana. Tango bokei omona mutu wana ebisio. Oyebi fi o avanda kote wana. O azo tonga wana.
Obo tonga na bino. Bozo sasa mutabatu boy. Wana zongi sikasirika mnene ibisa wanati. Moto tozo tonga. Leki na e propre. Wana yo kamwe. Chikolo baboy. Leki na ndengini. Papa moko, mama moko. Ye penza bozo tonga boy na groupe bongo. Okamwe. Oto na makambo nango. Don Yvette Kalombo soka tikali na poto. Pour la baronne alobi Yvette azwa na mukanda. Ba mikande koma visa. Ya 4 ans. Visa. Ya 3 ans. Ba visa milai. Surtout le cola. La France à comprendre que na kati ya RDC ba musicien de makambo. Ba artiste de makambo. Bango moto ba neutralisaka na gouvernement na bango. Bango nde ba kombata ba vandela kiawa. Alors tika biso to profiter. Bango nde ba kozana sosi na biso. Elekela biso. Lolenge ezoleka na ba kote kuna te. Do ba 4 ans ya mibimba. Bon, soki bakana bino te, lokola ba oyoyo bakebi makote ya Espagne. Me bakotika à la France. Kasi awa tuali na concert religieux. Concert ya gospel. Et puis boye bango bien. Pasteur Mike Kalambai. Na concert na bokobina. Bokobina penza. Koleka. Na ba concert mosusu wana. Ba musicien na ba danseuse mbabinaki. Na concert ya Pasteur Mike Kalambai. Modèle na yoki ba musique ne mikolo yo. Po liboso pe na ebe ba musique nete. Na moni penza bokobina. Bokobina penza. Bokata danse. Ekokatana. D'avance. Taba oloba no na po binaga. Réponse za nango deja ya mobimbe. Nazo binela. Tango oloba kaka bongo. Eyaneti wana droit ya kobina. Na ba concert mosusu wana. So ba tunyo na opo zobina. Oloba ni. Na osepelisa nzoto na yana nujeni. Tikanga na bina na ngai. Viezaka moko. Toko loba. Na ningani ka moke. Toko seka. Olobi. Na okango teke libando lobe mona inga na obine. Na bina nga sikoyo. Mena oya Pasteur Mike Kalambai. Kuna réponse moko kaka bato batondi yango. Nako binela. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo. Okeko bongisa kabelo. Okatisi suki. Okangisi suki. Osombi baccessoire.
osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Cabello, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolongola Zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolongola Zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolongola Zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.